Kaka ningi na ebisaki bino libota na Nzambe bana monde entier chaîne ezaka kamoko Kilongo TV. C'est une chaîne sociale. Les chaîne etali makamba sociale. Nalingi to s'abonner biso nyonso Kilongo TV. Oh Kilongo TV. Bino ba ebolula journal botala makamuni nezoleka na mboka na yo. Bino ba ebolula miziki. Oh miziki ya Ngiama Makanda le roi de la forêt. Papa Chéri Jibem pia na leader Amu Fube. Tunango kotala ye wapi Kilongo TV. Bino ba ebolula ba prédication ba mate ya pasteur Lité ya Kanda. Okotala ngana Kilongo TV na zoloba bien. Kilongo TV yenda kangi masolo. Kilongo TV chaîne moko oto tikali nango. Kilongo TV. Oya koboya Kilongo TV na zoloba bien na zo chama ina munoko te yaya. Façon na ko papolela ye akolapa. Bana na Nzambe, baseli ya Nzambe mutu nyonso. Mwana muke mukolo papa mama. Yo muto lula chaîne ya kitoko Kilongo TV yango yo. S'abonner mbangu mbangu poete otala biloko ya kitoko. Boniko ekomi nini yango yo oko s'abonner yo oya mutu munene oko s'abonner na Kilongo TV yo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bana poto, bana partout, balandia Kilongo TV, chaîne Impact, chaîne les informations, il y a vrai, information, puiser na source, Kilongo TV. Merci Panayo Angel Kinkela. Merci à trop à Fiston Bassende, FB International, agence assure, sponsor na Kilongo TV, Fiston Bassende. Ça là, moi bien. Merci à trop papa Nanga Dominique qui est le mon Moussakata, Dominique qui est le. Merci papa Duval Kasongo. Ça là on est bien beau. Merci Coco Dema. Tout ça awa na lingwala. Wa bibisika te aussi prendre des artistes et comédiens en plein tournage. Film ya sika motema ya mwana et le cœur de l'enfant motema ya mwana. Il a xini mbemba lo banini boko mona ba extrait boko mona ndeni ba tourner yango kalate boye be kota wapi ba nani ba jouer na film oyo. Papa Alain, artiste belé, Doudou Soupou, Babi Doudou Asboumi, Nanenga Osakante, moi Bagelor Kimbimbi, et Isaki Toko Danger, non c'est pas la tout l'andananu, Nengeni ba tourner, bon ambiance à tournage Nenge le kaka, dans le Bamakamba théâtre pour naïba kango bien. Tout l'anda, bon tozonga, Toko Balso Nabso, Kilongo TV. Pasi so la talino yana nga yumu kusala izine zawa na umona pasi ni bongo po ya awo expliquer nga yana yo kanga soni na beso ko pesa nga pe kir mo si bidon ka mama ko kir mo na beso za ta 6 si c'est le qui belé kir ka olena ya kana sala va va et vient omoni douleur am kongo wana ngana sana oyo oyo na noma ngo okisa la paix oyo soki o mele yango omoni ka mwasi no ndenga zala aokimanda la paix oya la paix kosa dudu wana lièvre te ka la paix oyo leza makasi nyonso oyo mais nakopesa aussi bidon à la fois yo banda na wana soki esili bouchon moko kana nga muntu nazobela na sengo 6 mabedi ozomona oyo nde ozomona ngo boyo eza commande bato nokwa bana oyo ekoki ondenge eza boyo eza commande bato bonga na mutu te oza mutu oza ni famille na ngai opesa mutu si bido ezala ni si bido mukie bongo kaka saka wana te mabe ndango ozanga nde okotisinga nyongo te nyongo ani nango opesi nga kaka 6 wana ezalaki combien 5 ndenge nalongoli oyo ekomi donc ekomi insuffisant il faut nakende lisusu nasala oyo po azoya kozwa yango kala te osa mabe oyo ndeko na yo obakisa ngo ka oyo ndenge omoni yango ngala za muka nayebi badozi
nga mutu te wala bakisa réponse oyo ya pene et puis osobati minoko no atelemi azo batu alongba wala bakolo nango naozwa sibidon okena kotia mpe pena kikolo lopango pena totia pena kikolo lopango okena kozwa sisi epi nakozwa nyonso wana yo oyo aza ndeko nanga soki lelo naza te zana olakisa bino tosa mosusu pesa noa kosaka nanga te kolo lopangu osala boye po neska makambo kolo lopangu oyebi ke nazalaka boye boyotunanga pwani nazwi te etikali 3 nazwi epe etikali 4 nazwa feza 6 nalobi ntango yo ozwi wana 2 yango oyo ya noir oyo oyebi utilité nango sikoyo yo ozwi na o wana estce wana nayebi nanga kisi nyonso bosala eza ya moko eza ya augmentation osalaka ya moko epesanga kasi na change yo te papa apesa oyo nasali nini na tout justement yango mpe zela nanu osowelela moneni ye mpe ngambo nayebaki ndeni na osala lelo boye te osolo nga nazowelela nazala bapaya to comprendre ozokangelanga nagangela ata nagangela mele osangisi bamélange okufi na perde yo lobalobango ya nini mais si bidon soki 16 yani 16 bidon ve sa biso bakisi tozwa bakisi babido akisi tose baventure toya lelo toya lobi tolembi eza baventure kofe biso peso 16 mbongo na okash ozwi mbongo na okash opesa biso 16 bidon oya koyeba geni ndenge nanga komotambola tambola likolo na ove oliaki ya yotya mpe biso makambo na tokende bidongo yani yo etali yo te biso tokoluka mare makambo akisi via lobi ye moto aza spécialiste ye moto akotya bino somakambo yango bokoko topesi mbongo apesa biso 6 bidon ya 5 litre ya bakisi ndeko 16 bidon ndeko noko poni comportement mama mwa makambo ngo nde nakoniata yo mais nga nayebi ke nazwa kisi ya bokoko epa mare mais nakutani na vi alobi ke ye moto ametre nango ndeko nango azalaki nango besoin topesa mbongo ya 16 bidon ya 5 litre ya kisi ndeko nanga tikali na 2 jours pas zonga poto atambusa biso vie pesa biso makambo tokende yo bozowela boye ndenge nini tosolaka mpe ndenge mosusu tosola mpe ndenge mosusu epui wana eza yango nsima te nobengala polisi toyokanaki mpe boye ye nde aza na soki mive ezali mpe prix wana te mive ezalongwa na Eric, calme-toi, Eric, kosakana te abanga prix ezali nde na bido moko ya mati prix bonanoba te maka mpe bebi deja nasala lobi yo pesa na mbongo wana komisa tosola ye pakomi ndeko nanga lelo abongo eza mbongo topesi ye mbongo plus de 3 Zambe na ngai mama dudu na nga bandeko dudu ko changer te Myriam N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Eh bien voilà, c'est une ambiance à tournage au Souka. Toi, on a du soupe pour Mpandi, meilleur V. Merci pareillement.
Moi, libumo soko bina munene. Mais mbango ezali. Mbango ezali. Wa ba mbango pena to kimana ba buna de tila la terre fertile de Paris ba mbango yango yango. C'est yo Léopard vous meza mbango pe konta mingi ibenga ko zwa yo pe. Mointe nga ko doubler na poto. Ko chabi ndenge ni. Kana doubler poto. Abino ba besoin binga doubler na poto ma pesa. Dédé Soupou. Ça c'est très bien. Ba tournage abo et ça gonde nyokuta bandeko ambiance en tournage bo. Ouais, ça fait du bien, on se retrouve, on se retrouve, on a bandé kobo et ça la bien. Et ça la bien, moi on a besoin de tombola, de la moussa sous théâtre koufaté. Théâtre là là qui faut la moussa, on peut se bien koufer ici. Mais tout la moussa sous théâtre pour ça la bien, tout ce que ça bilingue on a. Tout le monde va n'importe quoi il fait l'ongwa. Quand yo yeka pour la ça mupende pour ba mona yo pour mobile yo ka tu pas coli poudre pour basi ba mona non tout le monde a biloko. Yo pas coli poudre. Nga pas colate. Na pas la poudre te. Yo aspect naturel. Nga suko ka boy mutoki na ngane yango ba fanatique na ba sepela. Donc c'est ça. Donc tout tika ba n'importe quoi. Surtout tika yango théâtre en saison là tout droit. Donc c'est comme ça. Mais siko film na mon film ba komi yango pa ya Myriam. Soulayabo. Tant abenga ki yo c'est la première fois où tourner un film na non. Donc oui, d'abord Myriam as actrice ya groupe Sans Souci d'Afrique. As actrice na biso la chef na ye, tant abenga na ko jamais ko boya demande ya mwana. Donc il faut na ya toujours. Déjà dans mouvement vous allez sentir que il m'a bien ça. Il m'a bien ça parce que Myriam azana nous élément moko très très dangereuse. Asa mystique. Peut-être soit côté na scène là benga que bête de scène. Technique bagata lo baga a mystique. Mystique bon et bakata non souka na mystique aujourd'hui ba Myriam sous donc moi que bon on peut passer dans le théâtre ça fait du bien mais on moni aïe à ça n'importe quoi tu à ça la makambo comme on a n'importe quoi parce que n'importe qui fait n'importe quoi et n'importe où oui ça va faire na nini voilà ba fan nanga to balinga nga dudu soupe n'est pas mort biso to ba boka ba tout est la pilipili sur le site raté biso to zakaka bana ngadia dia bana modero to kani mayambu bana sans souci bana poudre de chasse et bana ngadia dia ngadio su mukere koro vient ngai biso travailler na ba porphyron sur le parfum de bonne odeur ba Janifa imubia la papa dans star to travailler na bon temps on travailler na batou na on sentir pena que équilibre zali ta to na ba ans luzolo ba 2 minutes bango tout wana to travailler ba zigura to travailler na bango nyonso wana ba duche kapanga donc pour ne citer que bango wana donc talaka masolo kitoko donc on a ici ba fan nga tout naza toujours bon na de la terre fertile de Paris chaque jour un miracle je suis ministre de Belgique mon ami maman phénomène Malou États-Unis yo yebi masolo yango na pesi ba tout mboto balinganga na ba obalinganga te ba ko molinganga malem bakota kaka nga so linganga te so taite être au sekase ko lingai c'est comme ça et puis ngam tabo yanga ça te au vérifier déjà on va prendre le bango tous les fanatiques basés yanga na ba tumsu ba ko mayanga yango wana ba fanatique ya modero ba ko mayanga tout wana fanatique ya ngade ba ko mayanga mukere ko le grand mukere sengeli fanatique ya lava bang la valider Baptiste Fiston Nzuki bango tout batu na ngai sans oublier Sundia Tamaniata vie de loin Charlie man on singa ba fanatique ya Rabi boko maya yete pardon na Rabi ba combien nga Dédé Soupou bon groupe Sans Souci au groupe Sans Souci en tout cas ils a pépé on a eu peu répétition et on a eu sous tournage donc on s'opère si tournage da répétition on a 18h yo vina au théâtre vina nga yango wana na yebi musala musuta par théâtre donc vina nga yango wana na binde bateka mabela mungu te mana nga na bando teka mabela mungu na meneke simba te teka mana on sus na longa te teka ma na ndobela on pela mabela na ndobela na Pascal wala nga mona ndobela merci beaucoup moi mabangeza mabanga to so boaki sans oublier mon grand frère Dodi Wakana na Toulouse mon konza Toulouse moi ce ne mette pia bango wana batu na ngai ser na nga Dades Nkiambi Patrick Nkiambi monument vivant de Bundes Jean-Jacques Dinganga Dali de Colonne Kalamingi te bomona journée ya femme africaine Dali de Colonne yewana salon avec la bénédiction de l'honorable Jean-Jacques Dinganga donc Kalamingi te bona de tila la terre fertile de Paris chaque jour un miracle mutalo telanga ko lopango yo yebit ndoto asinga dudu ndeni fa futa ndakuti zwa yasa kana te wa pa mutu nga sunga nga bandakala taka producteur moi même biso na Braza Sundola biso ye atindela nga billet na yabo mutu ana bi masolo na je te nenge fiston bastende
Allo ta Rabi Mavinga Fiston Bastende Fiston Bastende na oka liso na yo ceux qui Rabi azo respirer kitoko eza pona Fiston Bastende yo yebi peut-être yo a danser on comprendre muto oboto la Rabi yo azate mengala koya toko ya za moi o dudu hele ka kuna la west Dudu Soupou danger ba fan déjà si c'est qui mabanga ngana sisi na ngade mabanga so na boy mutu te se ka solate ba ona boy donc au film où écoute un Légende TV. Légende TV, la chaîne qui reflète la vérité. Légende TV, masolo kitoko carré solide yoyebi elengi. Merci beaucoup. Comprenez, c'est donc l'artiste comédien Dudu Soupou. Il est en train de jouer dans ces beaux films de Myriam Motema Yamoana. Je pense que vous allez suivre, vous allez aimer. C'est un très beau film. Je dis merci à tous les artistes. On va là-bas où les artistes tournent pour faire... N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Nayebisaki bino nini? Bon s'abonner na Kilongo TV. Nanu bilenge silité. Oyoki elengi. Wana eza avant goût. S'abonner au vivre bilengi ya Kilongo TV. Na banzi toyokani oya koboya Kilongo façon na ko papolela ye akolapa